Likambo ya kokamwa histoire ya pasi mama oyo akendaki epai ya nganga moninga na abemaki ye nganga abimisi nyoka akati eteni ya nyoka esi mama na alia tant mama na alie nzoka a sacrifié propre mwana na ye mama oyo abota bana 14 10 bakufa batikala kaka 4. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ayebaki to ayebaki te makambo ya boye pasi ya kosakana te mwana oboti okolesi bakoma mama mibimba bakufa kaka boye. Yango lisoto kobetela yo lelo. Na Afrique du Sud, précisément na Johannesburg, epai wapi neige etondi mokili mobimba na ba quartier nyonso tout bato ba se retrouver misusu lokola basa na Canada, misusu basa na Los Angeles, misusu basa Piesengo ya kosakana te ba Congolais ba sepeli ba mo sous neige après plusieurs années et koyi bongo na Afrique du Sud tokozo ba correspondant na biso o bazali partout et sika pi neige ali ko. Bonjour na balandinyo surtout ya radio lokole télévision na balandinyo surtout ya Yolande Balengo la télévision awa wa balobi poto ekoi na Afrique du Sud ato na Rosentelvi précisément na Jobu précisément na Rosentelvi toza na Jobu précisément na Rosentelvi botala mituka filme mituka filme baneji bamona mituka kangi tala awa filme balola caméra botala toza na Jobu précisément na Rosentelvi botala baneji neige quoi en Afrique du Sud lokola liwa. Ouais, Djoubek. Depuis 4 saisons. Djoubek. Depuis neige c'est quoi ya faux. Dans la neige ya faux, Djoubek ne makambo quoi. Poto na kati Afrique. Djobu. Neige en Afrique du Sud. Il y a de la neige en Afrique du Sud. Voilà. En Afrique du Sud, il y a de la neige. South Africa, mode neige, South Africa. Toke na Kinshasa epai wapi na kankokolo soldat moko ameli masanga langwe azalaki bandinga na ye atire bandinga na ye ba kufi yaya na kati ya kampo to mena masanga na minduki boye pasi ya kosakana te. Tokozonga na ngoka na émission ya lelo. Bota la degré de ko azali ko lia nyoka pena kangi nyoka bomi alambie pena pepe soup parce que bukuta nyoka lokola musuni ya malonga mais sali musuni ya malonga kobanga akoswena mnokote. Toko développer ngoka na émission ya lelo. Linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola za la kobelengi na mobali ya kwiti isongolo bana Jobu bana Durban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kala na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Lokole TV ya fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango
ba Samuel, ba Chuchu, yangoyo, andika, latsabana, oyine to mutaka, elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fete, bato ba komobanga. Soki olingo somba biloko oyo, omoni ke olingo sepelisa mwana na yo, ko déplacer na yo te, okotika na internet, okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbota na bino bande ko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala. Ngai kombo na ngai Fiston Pelendi. Babenga ngai pe tata ya Sedek. Mingi bakanza tata ya Sedek zali kombo te. Bomondi nde ba bakale pe ya Sedek. Afrique du Sud, Australie, Botswana, Namibie, consomma pays à Sedek. Yango benga ngai pe tata ya Sedek. Tata ya bandi bena Sedek koto. Vous comprenez? C'est que bien benga tata ya Sedek. Voilà. Tokobete la yo li solo o epesi pasi mama oyo andimite mena kuzanga koyeba sakrifia bana na ye 10 mibobimba pona commerce na ye epesi pasi mutamaki kuna moninga ba camarade sakamno camarade mon ami akoma pirate tout ça la attention na makam susu to monaka kasi ya moto koma kuna tika to pesa yo ba sommaire oyo totobi kuna na ibandela. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelendi. Tata Sadek combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Pour ça, on a une histoire bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon renseignement, c'est pour s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelendi. Tata Sadek, na équipe mobile. Eza wana kaka bona ko sepelisa biso. Nanga na bino. Toza elo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Après plusieurs années en Afrique du Sud, bandeko amoni sous neige et kweya ko sakana te mais bandeko basakana pays lokola ba France déjà en fait na Europe mobimba na États-Unis d'Amérique na Canada ba mona kayango kasi awa en Afrique est rabino Afrique du Sud n'est pas un pays africain comme tous les autres. Ceux qui ba pays Afrique du Sud ba poser yango na Europe et ngos la plus que ba pays be Europe. Ah pe basala na 4 saisons kaka ndenge za ka bongo na Europe. Alors les loboye et comme ici vraiment ba mingi pour écouter à déjà mais écouter à Canabaton aux mois 2 ans écouter mois 3 ans mais après plusieurs années si kaboye neige écouter en Afrique du Sud bande ko ba sepeli ya ko sakana te au moins la commerce que kaka ndenge za na Canada batol vraiment ezali ya ko zipa mana ba neige ba mituka et consort ndenge awa na radio lokole bandeko boye biso ndo za la catholique après voilà puis to linga ko pesa bino information na source tika
tokende bongo epai ba correspondant na biso bazali par-ci par-là boyoka bango ba expliquer biso ambiance ezoleka na ba différents quartiers oyo ya Johannesburg. Tokei bongo pa ya correspondant na biso Mama Yolande balengo la télévision ye azali bongo na partie Rosentelville ezali partie sud je crois ya Johannesburg. Voilà, Mama Yolande balengo la mbote na yo. Pas fiston et bonjour pas fiston et sengo moite bonjour la balandinio sorti ya radio lokole télévision awa ambiance na jobu biso toza na Rosentelville neige kwei balabala plein mituka inondé donc kitoko makasi plaisir vraiment eza ba neige mapamboli. Donc bandeko ba osepela kuna ba mona neige mwakala neige zo sopana batu ba okanga ba photo batu bazokanga ba photo non ebiso toza na balabala na ba bébé ba parada bo ba misi bo libanda tozokanga ba photo do ambiance gogo penza. Donc mituka ezipa mikande tomona na poto mituka ezipa mi balabala ba pelouse romona te prince ozomona te tozokanga ba photo na ndenga mukete na ba vidéo. Voilà. Merci beaucoup Mama Yolande pour la image otindeli biso tomoni vraiment en tout cas na moment oyo ba misusu oyo balinga komilagisa ba kokosa ba trito komi na Canada mais Canada ezaka Afrique du Sud hein. Tozaka na Afrique du Sud, toka na Afrique du Sud mais tokomi na minute le roi Canada, tokomi na minute le roi les États-Unis, tokomi le roi la France, mais tozaka na Afrique. Tozaka ba neige wana bomona ya poto te, tozaka ba neige ya Afrique. Voilà, merci beaucoup Mama Yolande, l'intervention na yo. Merci beaucoup. Voilà, je crois Bolandi, Maman Yolande, il y a Zali mon côté à Rosentelville. Alors, Tolobi ezokoya na Afrique du Sud Mobimba, to ke depe sous na côté mususu to ke na Yoville City et pas wapi siège na biso ba Congolais tozalaka Yoville za lokola Matonge, ezalaka lokola Château Rouge et sika ba Congolais bazalaka mingi to ambiance kuna ezali koleka ndenge ni tozwa confrère na biso ye azali côté ya Yoville kuna expliquer so ambiance wana patuchi me umbote na yo. Mbote ndeko Fisto Pelende. Ambiance kuna ile kanena Yoville City est-ce que kuna ba neige yaliko koya pe? Mopandisa ngo na ebisi yo awa na Yoville batu bazaka na ba téléphone na maboko. Donc rien en vient en Europe quoi. Ya neige pendezo koya ya kosakana te mituka ya batu za ko pola ya kosakana te batu bazozo ba vidéo. Donc na ebite. Donc to mona na ba Canada, to mona na ba France awa pena to moni ngo quoi. Voilà, je crois ba neige koya déjà en Afrique du Sud mais koya ka régulièrement te ambiance sur tout le monde ezala gogo kuna tout le monde na image otindeli biso ambiance la totale. Voilà, un message particulier quand même na Omoni na Afrique du Sud tant que Afrique du Sud n'est pas un pays africain comme tous les autres. Est-ce que c'est confirmé ou c'est pas confirmé? C'est vraiment confirmé parce que dans le niveau non ya banzela tozaka déjà ndenge moko presque toliki kuna ba pays mususu ya Europe. Donc eloko esala biso ka ke neige nde ko ya pamba te mais ça va quand même. Voilà, merci beaucoup par tout au temps mingité à moi que particularité telo ba ezala. Merci beaucoup Fiston Pelende. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était notre confrère Patuchi Meu, Azali Bongo, na Yoville City, et pas Wapi Neige, Ezali Kokoya. Voilà, tant que le Bakayango, Afrique du Sud n'est pas un pays africain comme tous les autres pays. Ah, vraiment, du point de vue administration, vraiment, rien envié, n'a pas payé, Moussou, Europe, et tout, États-Unis, même l'infrastructure. Mais il faut avouer que social, c'est moi qui pose problème. Ceux qui bataillent social d'Abango, bah, l'ongo li paye. La xénophobie, je crois, les Congolais qui habitent, qui résident en Afrique du Sud n'auront rien envié dans le pays Moussoussou. Voilà, neige quoi ya pesto là, ça va nous na Goma, ndenge et quoi na Goma et netikaka na Canada. Voilà, c'est quelque chose qui ne vient pas chaque jour. Bon tenir, tu regardes ce CP là, c'est pas mauvais. Même les blancs, on a 100 ans, on va aller au Kangaba photo, on va aller au CP là, qui va moni neige. Na pays Afrique, ça fait quand même du bien. C'est que bien. Autre chose à présent. Nalobaki yango na kankokolo soda moko Amélie Masanga alango na habité pendant kolango wana
dispute yena baninga ba komela masanga atie bal na chambre a beti batubi balé masasi ba kufi je pense baninga ba collègue na ba soldat qu'est-ce qui s'est passé to boyité ba cantine et ça la bongo na ba kambe mande ko faut ko tala kana yebite qu'est-ce qui se passe balo ba soki mutu alobeli yo mabe tanga na kwiti se kaka na yo est-ce que basala ki na ba antécédente na baninga na yo ya bomi qu'est-ce qui s'est passé est-ce que kwiti ko puso pena ozo munduki obeta na bino ba kolo cantine ba kolo ba terrasse ba bar ozo kana ba camp pona ninte ko koma kuna ko exiger avant mutu akota na bar artika munduki na pembeni tala sikabo epesi terreur ko mamuninga père de famille boye na se ya kwiti epesi mabe ya kosakana te ataya ko kende prison mais oya bomi wana batali ba parents bana famille na bango batikali ndenge bana batikali ba orphelin moi ça tikali veuve pesi passe ya kosakana te moi donc lo image wana ezali te bande ko toko boya yango te est-ce que bande ko ona Indonésie basala kaka ne balobaka pareil faut ko lia eloko nyonso zali nyama faut ko lia yango ndeko oyo tango ba misuba linga ko lia nyoka te bakimaka nyoka bakimaka ngando ba misusu baliaka yango degré ndeko oyo azali ko lia nyoka bande ko ko monde de musunia nyoka azo ko lia nyoka pena ye a pasoli kala kata lu misuba salite alambi ka bo bimandengo wana ko lia ngona bulini akanti yango shawama to zo lia ngona kanda peta nyoka kalia aswaka ye to nyoka aswaka mwana na ito nguma melaka mutu mwana famille bango traîner ndenge bo degré azoko lia nyoka waya ya ndimela ngai ezo pesa wana posa ya kolia nyoka ya est-ce que kolia nyoka zali mabe ezaka ka musuni n'est-ce pas azoli on kitoko na appétit c'est que bien kolia boy eza na musuni eza mukili to la tamino awa ndenge bande ko mususu baliaka bandonge musu wa ba kutu ba ngungi na iti so zaki ba ngungi to ba ndonge moi je crois zaki ba ndonge mais quand on parle de moustique ndonge asa moustique te moustique to la sabu na Mali ndenge baliaka ba moustique ba Sénégalais consomme bango pe awa baliaka nyoka d'ailleurs na Congo pe bande ko musu baliaka na bango nyoka za ngando esa na ngoka bileye to la kisi yoka puna omona biloko musu bino kan saka somo metali somo te bande ko musu baliaka yango te okomi c'est que bien tolo bela bakambu ya Mike Josh, bon que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka, oyo asali pour la kotombo la bendele na biso na mboka ya bapaya. Ya, auquel États-Unis d'Amérique, okokuta pena doki, et c'est que ba classe pena doki, ba brand, ba marque déposée, okuti songolo, okuti pakala, okuti nani be Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko bele ba ali ko benga, boso ko benga biso, mais pesa biso numéro Mike Josh, derrière numéro so le kayangwa, bo numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana. Bon ko benga, oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail, mais ezala ngo simple bandeko. Site yango wana. Yo kotigara na site. Soko lingi ko somba, oliko sa commande, ya ba t-shirt, ya ba soulier, ya ba pantalon, ya ba veste, ya nyoso tout, yo kotaka na site bandeko. Site yango azo telebino site yango wana. Okotika na site wana, donc okota site e ko pesa o boyinde bo moni ozo mona wana. Comprendre? Site yango wana, okota na site Mike Josh, ok côté ya ils ont trois barres na droite, il y a téléphone na auto écran au côté où on a marché au talib article ils ont la kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakana te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh, ngai nyoso ga radio lokole. Voilà pour la papa, ça qui prenait au taper laptop, vous comprendre au laptop. Donc laptop appareil portable quoi. Voilà, ça qui oyo Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà, ça qui Mike Josh. Nyoso tu kolinga kotaka na site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà ba montre ezali ba montre siko boye ya toko changer ba montre le quoi na film montre oyo ya Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet zokata na ba sachet ya to ko mettre dans l'isolo to continuer information tika to ba ya sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso wa congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga sachet na sima voilà montre oyo
Et ça waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na so ko na piscine. Na ko côté na mai. Na côté na mai pena boye na côté na mai montre oyo et ko beba te. Yaya montre nous l'attaque. Soki ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye soki nini, soki songolo parate. Yaya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na mai. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça na hiver hein. Ce toi na été, bon na plonger na piscine na action monde montre pena ngoyo. Et ça ebele ya kota na site wana, kota na site commandé. Ceux qui comprendre te benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro ya ngwana obengie. Ya ko benga été pour na osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Commande na yo. Pour la commande, au bengi pour la commande, sur comprendre, sur possibilité de comprendre, les sur côté d'assist, au comment on a nion surtout les alliés noirs sur blanc, bandeko. Yaya, n'a pas lunettes. Eh Mike Josh, comment dire, vous comprendre? Est-ce que vous comprendre? Lunettes, Mike Josh. Yaya, nion surtout au salon besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko. To supporter. Yaya, bisola bango différence yena. C'est pas la grande défilé de mode. Ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili, ba pasteur. Benga Mike Josh, soko zuete benga biso na radio loko to kocha to kolakisa o ndenge nini yo benga. Ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie. Kota na site sala commande. Ba mission so zakala kisasa sala la commande. Ah to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango na kota na site tala ba article nyoso tout. Et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala y commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yembo ko Mike Josh à les États-Unis mais as actionnaire problème te alors bande ko benga kebele bande comme ça parce commande on a besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke e te ka na prix des gros. Alors prix de gros on a pour Mike Josh ateke la yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique to na adresse au pesa. Et c'est gagné na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso en gros. Ce qui osala moyen ko so en gros te bandeko. Soko pesi order wana to pour sola ki yango o pesa na yo order na yo pesi commande, il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer DHL s'il vous plaît, ti adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko yeba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosa na Europe, bosa na Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout ba ya Congo Brazzaville, boteka kama puta, mama ya Congo. OK, ndaka lomé ko somo maputa wa za maputa ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande boko zo yango te, auto lobaki te, to lobby. Ils ont pour Mike Josh. Moi, na mboka, tombo na bendele, na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Ya to komete la osika boye li solo oyo ko pesa pasi bande ko na ba chaque fois so ko zali ko sala commerce et lo ko zali ko sala tia kanzambe likolo nzambe oya nzambe e umela ka so ki nzamba pesi ya e kata na ka susu te bande ko be ba ka impatient o bandi business na yo ozo teke loko songolo ozo ko teka loko mpakala yo ozo envier muninga pasa na commerce wana et mingi ba yo ko rason pete ya na epa na yo commerce ki to teka bloko mo peut-être yo e marchaka nge marchaka tendeni so ka zali muninga malamu akotali so peut-être nzele ya nzambe to nzele ya kendaki soki muninga ya mabe akomema yo esika peut-être ya kenda
tango musupa kenda kuna te manika ka nuire yo yaya lokola basali mama oyo pasi ya kosarate lisoto ko betela yo yaya na sa rabino ka losambo sans prière mawatro et loko to ko sala ya déclarer mukili sama na parole même nzambe moko asala mukili na parole mwana na ye Jésus Christ Jésus o azala ka noir Jésus est noir bandeko ntako sayote. Le temps est venu où nous devons dénoncer, vous dire la vérité de ce qui s'est passé. Jésus était noir, Jésus n'était pas un blanc. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. C'est du faux. C'est du faux, c'est du faux, c'est du faux. Jésus était noir. Il y aura des temps où tu vas expliquer map c'est quoi en français? Carte du monde, globe terrestre, carte du monde. Bon, moi, je carte du monde. Afrique, en principe, Afrique, c'est un colo. Il y a Europe. Mais, balo la histoire. Afrique nassé. Pour la nini, domination. Yaya, tokozonga. D'ailleurs, ça ramène chaque fois. Congo. Ora royaume Congo. Congo, ça va kaka ya munene. Congo, ça va kombo ya nzambe. Est-ce que vous comprenez? Congo, ça dit kombo ya nzambe Congo. Parce que même Bible obi yango, mon peuple porte mon nom. Kombo ya nzambe Congo. Kombo ya nzambe. Tangu ba colonisateur, ba décideur soi-disant, ba comprendre spirituellement que non ceux qui ba na kombo wana ba ko dominer, ba changer biso identité ya. Ba ça c'est Congo ya se wana, tana yango na dictionnaire. Congo ya se et c'est le côté, il y a vide. Porte na porte. Yango wana na soko interpeller mais yala yambo to bana na kombo. To longola se wana ezonga Congo. To longola kombo wana la preuve wana ke ba muke ta mobuta ko ba ki Zaïre. Bon moi là il m'a capable de évoluer. Pour comment il sur yango ça c'est autre chose. Na le but que comment ça ira bien la pêche moi éclairage muke pour comprendre. Pour combien Yaya ba changer ka identité te. Yango mindele ba changer biso identité. Tokoma ba John, tokoma ba Jonas, tokoma non. Tozala kana ba kombo na biso original lokola Pelende, ba kombo ya mboka. Tala ba pays africain o ba garder ba kombo na bango. Net ba Afrique du Sud, ba Sibusisu, ba Sibongile, ba ba Nigeria. Ba kombo na bango ezali. Emeka, ba ni ba kombo na bango original. Yango mobuta comprendre à l'époque. Yaya alors baka recours à l'authenticité tout son ba comme na biso ba prénom et lungo extrait ba comme normal sokota à l'époque na ba certificat d'orientation ba komaka ba kombo ya mboka a comprendre pour to zonga identité ba ko se perdre pour to récupérer identité na biso yango wana yaya nion surtout est spirituel comprenez ma comme spirituellement soko da fort spirituellement yaya ba osaka na yote mboko kene boso est-ce que bokomi to sali au moins introduction après to mettre solo o tala makambo zaka yaya makambo nyonso te ba yebisaka yo il faut so rango normal e ba yebishe boy o tala discerner le kambo ko sala ne ko suka ndenge ni c'est ça l'homme au moins so no sala le kambo vois mo ke makana kati à l'intérieur âme de yango wana o so benga o conscience on âme de yango wana ça no wana ça faux âme ko sa raté et là la raté et ça la raya au téléma VEVAK. Est-ce que komi mama wana azalaki na bana 14 mutapesi li solo koko na ye propre oyo mwana na ye oyo abimisi makambo surtout oyo papa fiston koko na biso afi mama na biso bazalaka 14 koko na biso abotaki 14 bana na 14 bana wana bana 10 bakufa batikala kaka 4 10e bato kufa ezalaki mama na biso akufaki ndenge nini mama na biso azalaki lokola mwa likundi ya famille ye muto bana ko sunga moko so akebra sa fille aso makaya budo azo kabula na bandeko na ye batikala ika 5 te afa ya kufa batikala ika 5 au moins na carton makayabu abengi bandeko na ye bakabola sikoyo chaque façon ka ye apesa ka pe mama na bango koko na biso alors ça ba commerce mais moko était les hauts et les bas sikoyo jour mama ça so ba makayabu ayena makayabu carton makayabu so 2 to 3 carton makayabu boye akabola na bandeko na ye d'abord tanga akabola na bandeko na ye et puis et ça là qui lokola makayabu wana
esilaki moyen apesa mama na bango ezati akaboli kala bandeko na ye bon mama pa bino problème ezati ndo kaboli bandeko na yo problème ezati makambo ebanda wana to ebanda wana te yo kali sonde ko telanga j'aime telanga ba j'aime yana ba soko koti lo kali boso il faut partager au j'aime pa ba j'aime la bino ezo sunga biso to à l'abri te est-ce que bokomi hein la Suédoise télévision au j'aime. Ah, ok, on est ensemble. Maman Emilien Mboma, au j'aime. Papa Richard Watuzola, assemblée qui bon biso pour l'anniversaire les gars lobby. Merci beaucoup. Au combien c'est qui est bien. Yaya, zalaka mwana elaka. Tant mon amsa kaboli ndengo wana, eleki quelques temps après, maman bandi maladie. Abandi malade, un truc malaise, fièvre, on prend ça à la légère, on peut essayer paracétamol, et puis fièvre, on dit qu'on s'est augmenté, alors il tout pas si nous étions obligés à maman à l'hôpital. Tout même maman à l'hôpital, bah ça les examens surtout maman et ça là qui négatif. Malade est là qui était oh, malade est maman se sentir très bien, t'es malade, moi mon tout vim, maman qu'est-ce qui ne va pas? On a vite compris, nous sommes des Africains, on a compris que c'était un peu c'était spirituel. Alors, nous nous sommes décidés à comme maman et pas il y a guérisseur. Mais ça rabino mande ko ya ba misusu bazala ka soki ba mondengo wana batie ba bolongo na se ale bandi ko sa prier. Ba misusu ba ko kana bango te. Est-ce bokomi? Ba ko kana bango te. To lobi te ko kendo ko sali sala kiboko ko sala ma BR moko ya. Bokoko, et ça traditionnellement, comme la locola, aloe vera, et ça dit tradition, ça. Oh, mon délai ko bongo, ça comme sur une comme locola, kokota kava, aussi ba eucalyptus, au tokisi, au kotisi kuna kava, et ça coutume. Mais comme ramabe, soki basangisi ngona kindoki. Mais oya bango ba kenda ki wana, tangu batali, ba komi pas féticheur wana, pas nganga, to nganga te. Atali abi oh. Yaya mali les alibanda makasi ba neige ali ko koya bino boyoki. Voilà, nous sommes obligés de prendre un peu de café pour voilà quoi. Nganga wana yebisi bango oh. Mais maman na bino oh solution ali kaka moko. C'est le féticheur qui nous dit papa fisto féticheur zo sa biso. Que maman na biso ndenga zali wana solution ezali moko maladie azobela wana ezali spirituel muta azobeli sa ndengo ezali mama na bango donc koko na biso oh c'est vrai hein je te dis papa fiso koko na biso c'était très azaka très gentil koko très le koko ya moi c'est très gentil donc talaka koko soki parle très bien donc très gentil son habit très gentil alors très gentil koko na biso wana c'est vrai hein alors quand c'était spirituel on n'avait pas douté nganga wana esi biso solution za moko po mama na bino abika bino foko za koko na bino ya mwasi wana bo tumbaye yango baba tumbaka bandoki hein est-ce que ça na mystère moko ante wana bakangi mutundoki kuna to tumba ba tumbaka bango oh donc c'est ka tumba bandoki na ebité ndenge histoire kendel na mona ngamba mbinga mbinga po to mona za se référer to mona ba tumba bandoki belé soki mingi bakangi mutundoki ba tumbaka kaka koya ko loba te papa fita ba ki to tumbaka bandoki te to betaka li solo to sanika ma constant ndenga la sala pe ma constant te yo po sala constant na te so sala yango te mingi bakangi mutundoki ba bete to tusuka na ba tumbaka ipo ani na ebité nganga wana yebisi bango il faut kaka ko tumba ko so tumbi ko na bino bo tumbie mama na bino akobika eloko na kopesa bino ezate bokende bazui mama na bango inde bandi ko kende tina lupango ya famille esika mama na bango ade ko fanda esika lupango mama na bango ko pasita bakola bon basi bakola ki déjà pe basi bakola ki déjà bakola ki musu oya pesi solo akobe ko fanda dia pa na yemoko tango basi mama bakena kuna ba exita gite ba bengi ba master quartier des saka to kel koko na biso ndo ngabo ma mère ba tie koko maboko koko ni so ba menace déjà ba ndiko so ba menace yo ko mama na biso yo ko mama na yo ka lesa la kana allez non pas vérité koko aboko lo ba vérité non nga na yebi ngelo ko moko te na yebi loko te en tout cas na yebi loko moko tam non yo futo tumbo ka po mona sabik allez mama na bango yemo papa fisto mama yemo ko ali ko lo bate botumba mama te botika wana za mama na nga bosa eloko moko te akoteli mama na ye
koko na biso mais maman na ya koteli on a so botuma maman botuma ngana maman ensemble oh a défendre na maman na bango boyi bota neni maman boyi batuma maman na bango to tuma koko na biso batenga na se batie na se papa Fiston tient na se to kisongi na maman quelques jours après maman na biso akufi tangu maman akufi to sali pe matanga to kundi pe maman eleki na quelque temps et tel cas la rage maman akufa il paraît koko mutu aliaye siko batika la 5 tant maman akufi batika li combien 4 est-ce que vous comprenez solo papa Fiston eleka la ngope ngape la kena na ngai lo ki umela taba quelques années après alors talaka aza koko na biso aza muta bota maman na biso moi affection koko wana et si la pète alaki pe gentil bon on avait tant maman boye ki to bon koko to tumbaye moi conviction c'est pas facile hein même ça maman na yo to koko na yo to papa na yo to ya na ndo keza facilité papa Fiston vous avez la raison moi affection koko wana izonga kisu donc je me pose to eta la koko na benga cousin na ngamoko cousin na ngawana yepe asabima pa na bango alors a koma kovanda et pa na ye consort oh lupango ba cousin wana mama kulutu na biso je crois mama kulutu mama leki na biso ba fanda ka lupango moko do ye mutu abalaki ye to saki mama na bango se mama kulutu na biso pa maleki wana kaka na veni na bango donc lupango na bango na koko na biso na mama na biso ça à 100 mètres la même avenue na zipe wana aboni to geta la koko ça va pour mes atis inde de comment et pas koko na biso koko oyo entre parenthèses o bota bana 14 mama na pas kufa bana 10 ba kufa mama na sala ki 10e batika na 4 koko boni la pe moi muke moi ndisa kama desu ya bana bloka mike to sepeli bu to fandi na mama na koko kaka sa esengo koko nini koko olela nini on a le côté koko na biso atindi siko cousin wana akende soki ko sala quelque chose pas na bango pas maman na bango malgré fa na suante maman na bango afanda kawana est-ce que vous comprendre maman ya ba cousin na nga wana mususu donc maman kutu na biso pe maman kuso maleki na biso vous comprendre ba fanda ka aveni moko na pa na bango na pa koko na biso ezaka ndako na kala siko koko atindie ezaka na veni moko ba 100 mètres atindie pa na bango pa maman na bango ake ça quelque chose comme ça peut-être j'avais compris que pour éloigner ye akende tangu do tikala na koko na biso koko andi kolela na tiki koko zolela nini koko fungoli mutema papa Fiston ya solo tango baka soko zali bona elaka baka mwesa bako fungolo baka mutema baka mebele koka bandi koyebisa ngai makambo abi j'ai beaucoup de peine nazoko lela nazoko yoka souci makasi ndenge na monio banda okenda bana mama na bina kufa oya kotala ngai totalenga lelo na leli ya kosakana te epesi ngai pasi tango na monio na moni mama na bina na regretter makasi oh non koko t'en fais pas ne regrette pas c'est la vie maman kufa mais nous on est là heureusement tout le monde est mikolo abi non je regrette beaucoup. Je vais te dire une chose. Alingo bongo secret pour na yo. Papa Fiston, koko yebisa ngai, bo mona tango boyaka bo menansa ngai wana kala ke no, il faut botumba ngai et consort. Maman na bino ba bokena pas charlatan pas nganga soki pa nani esra bino ke non, ngamu na sa derrière makambo wana. Oui, c'était vrai, et là ki ngai na boma moi na ngai, maman na bino na erreur. Oh, na erreur nerenin. Siko abi, papa Fiston epesi nga siko kanda. Na ina tombera siko tension linga matama fute matinga na mutu. Habité ko silikate, sois calme. Na sako na yo, yoka makambo onga na koyebisa yo. Na maîtrise mwana mbali, il s'est maîtrisé. Yaya. Ma solo to betela kayo ndeko. Partager ka yango to chaka ba j'aime. Peut-être sungi yo te et ko sunga ndeko moko songolo et sika moko pakala te, c'est que bien. Alobi, tango na bana ko sala ba wala koko mtaso yebisa yi. Tango bana ko sala ba business na ngai, y a un moment oyo e bana ko marché li susute. Bien te. Alors muninga moko
oyo tobane côté ngane côté moko yé en tout cas ezaki florissante commerce na yé na tout nié conseil ah ya master ndenge nini comment est-ce que yo en tout cas ça marche hein? Mais nga business tanga yo kende down de ke na sendenge nini est-ce que sunga nga ité moninga na sainga na ça va pour me na komema yo sika o nga na kere ya les amis moninga ya solo dali Jésus Christ est-ce que komi il faut avoir confiance en soi et aussi en Dieu créateur, Dieu le Père. Moninga wana mema ngai epa ya mutu na ye moko boye papa moko so les papa mda sali sakaye wana koko mtu abetela mwana apesi lisulu tanto kenda kuna ndeko wana sala ba cérémonie nganga na ye wana konsoto mona na mona nyoka bima esika mo nganga na nyoka wana akatiye mutu azui ndambu ya musuna kati oh no atanga kati mutu apesi ngai mbeli abino kata musuni ndambu ya nyoka wana ulia so ulia ngo makamna yo kokubongama ale koko na so pa zui akati musuni ndambu ya nyoka asai nini allié tango allié musuni ya nyoka wana quelque temps après makambu eyaki kobonga ekomaki normal nyoka o nalaki mwandambu ya musuni ya nyoka wana business ezongaki normal. Alors nganga wana eseki ngai que non à chaque fois soko moni business e bandi ko sa ndengo wana yo invoquer okoya aller nyoka tokokata nyoka ndengo wana okolia. Alors j'avais pas compris ya liboso tant na nyoka ndengo wana moi la moko akufaki ya mibale ya misatu ya minei 4e 5e na eko comprendre makambo wana kaka ta komaki na 7e enfant. Alors boyebi soki mutu asi akei ezaka difficile opeksa ba peksa mutani okende mais komaki habitude na koma ile ko appelle ça va donc so la kati museza musuni o mwana ngana pesa kande bana o ya ngai moye pe ya kostoper lisusu ezate na monde wana ndenge zaka ndengo wana soko koti wana ezaka difficile ya mwana ka soki mutasa koti na ngomba wana o soki ya kopesa ka batu o so lukele ba ezaka difficile patika. Alors tango ya mama na bino azaki esprit makasi ya ndia solo azaki esprit makasi ya ngosala yake ba ya ko dévoiler soki bo insistaka moi je te prékutu bo tumba ngai na kufa pona mwana oya ngai po mama na bino na lingaki ye mingi ya kosakana te souci ya kosakana te ya ngotonga na moni yobo ina dévoiler ba sekwana papa Fisto ma pese mataki na mutu mais koko grand-mère content dire qu'ils ont mutu calm down comme tu ça matin j'ai encore te parler et là il y a grave bandeko ya na ça kabino chaque fois papa na goza ndoki na yo mama na yo yaya na yo ndeko cousin na yo cousine na yo alobi obi po nta wela cousin na yo wana mwana ya mama kutu na bino sope mama leki na tindi yake ndepa na bango akende kusala quelque chose pour mama na bango c'était pour que je dise ça. Abi omoni mama kutu na bino wana o afana na 100 mètres na venu mona biso wana il y a eu un moment ya bala ke consort banaye ko botati abota kate akenda epa ya nganga d'abord abi omoni cousin na yo wana azalaka mutu normal te azandoki omoni mwana oya ngai wana makutu na bino wana azalaka ndoki. Grand-mère est allée encore plus loin. Abina bota bana 14, 10 bakufa, 10 bazaki maman na bino. O batika la 4 wana, bango nyonso tu bazana misala mabe, bazali bandoki bakufa te do bana nanga nyonso tu. E bandala moko tina suka maman na bino bakufa, bazali na misala mabe te bazali bandoki te. Yango baliama fasi. O batika la wana, baza bandoki. Salaka attention. Ngana lo biboy na bakufa kana mingi te. Bakozwanga kana mingi te. Alors mama kutu la bino on atindi mwana na ye akende kuna. Mwana wana zaka mwana normal te tango mama leki na bino mama kutu pardon abandai asalaki mobulu ga deza ba jeune fille kolonga ba zeme konso yaye matanga bali abandai ko bota te yaya yo bota kate
obala musu pas zakana naturel obota kato so raba te banda yo obota molongo atazemité mais na éviter que ça ne va pas yo tellement luka mwana mwana rate akenda ki pa marabu apesa ye mwana ya to bexa rabu makambo wana tango bakie pa marabu ebisi na zana mwana apesa ote mais la pesa apesa ye lézard c'est quoi en français musele kete ay mwana musele kete oyo boko la kaina ndaku na yo azwa musele kete wana achai na cash aboko la kaina ndaku azalaki ya mukie azokole koso musele kete pa kimarate ya bino boko la banyama okomona mutu bobo yazala ka serre na musele na nyama moko boy egoza nyau egoza la mbwa egoza la mpuku yo mutu oza la mpuku na ndaku na yo boko la ka mpuku apembe oya aboko la soki mpuku soki pe musele kete ndako bomona bakawana ça la attention. Donc boko la wana il y a un temps oyo lézard wana a disparaîtra. Allez, maman na yo azwa zemi. Mama kuta azwa zemi abota mwana oyo. Donc mwana oyo azalaka lézard. Mwana normal te. Ya bana msuto bota na famille okomona mwana mutu makasi okomona mwana makamabe ozwaka endengeni ya cha mabolongo na sesambela ya sola kawana benga biso to pesa o numéro ya prophète Alijo ozwa efata ya la musika efata prophète Alijo njaba pambola opose ko sala musala malamu te bande ko benga ki ba santaki ya mbongo te ya free ezalo ko ba passer wa msute yo obenga mutaki ko defa mbongo na banki yo prophète otinto atefa mbongo na banki pour sambila ye atindela yo mabele sika azali na mungwa na 12 heures à $200 boni boyeko ya yo sala kawana ya bomona kawana soki bana ndeko na yo atali émission te ya partager émission na ba chaque fois soki émission o esungi te e ko sunga ndeko moko songolo e sika moko pakana est-ce que au komi est-ce que au comprendre c'est que bien donc salaka attention na cousin na yo wana azalaka mutu normal te ba mama leki na batikali na mama kutu na yo salaka na bango attention ngana yebsunengo papa Fisto comme la grand-mère m'a dit tout cela et les gars qui ata 5 jours te grand-mère alala la mokate akufa tokunda grand-mère et quelque chose que grand-mère m'avait dit vous ne comprenez pas. Ma mère était chrétienne, oui, maman alors ressemble la mingi. Grand-mère à l'oba partir à l'église ou être chrétien ou prier, oui, c'est bien, mais ça ne va pas te défendre. Aller à l'église ou être chrétien, prier, ça ne va pas te défendre. Mais il faut être dur aussi spirituellement. C'est pourquoi dans Nzambe, biso to ngabli amolimo, zalaka makasi spirituellement, zalaka la discernement. Est-ce que komi nyonso ezaka physique otomona na moi na esaka bino bandaka na butu. Ba préparation na butu un espace il y a 0 1 ti 3 heures du matin na expliquer ki ondeko yaya soko lingo sambela à partir de 23h55 donc 0 heure bete na prière et puis na ba 2h55 3 heures et bete na ta prière okolonga. Est-ce que commis c'est que bien donc il faut croire aussi zalaka makasta la spiritualité na ebisio ko tala binzambi zamite spiritualité zalaka na discernement talaka yem saka nzambi ma fungo ko miso afla esprit spirituel saka na kata yo pour comprendre mabele oui yango omona mais muto aza pasteur balé ningani balé pasteur ningani spiritualité za makasité basambela kana ye asaka na stuya est-ce commis zalaka makasta spirituel la physique oui za makasi spirituel za makasi c'est la parole qui déclare ma parole na yo nyosa la positivité ya okomi c'est que bien tala lisolo oyo to bombela kiyo na pokwa lelo yango ya lisolo epesio passe est-ce que komi yonde ko tala ngai ko sala lisolo ko beta benga biso soko bengi biso ozi biso te komi tungu sabate ya tika lisolo tika audio ya lisolo na to kolanda yango to ko beta yango kaka ndengo ling to beta yango bomonde to beta ote ezaka ndengo wana to partager bandeko to tsaka ba j'aime to tala ebele ba j'aime to tsaka ya partager ko évangéliser zaka raté ozo bible te tango ozo partager émission oyo ozo kabula e ko sunga ndeko moko songolo e sika moko paka to tsaka ba commentaire zaite ndeko omoni ndenge pour la lisolo komela ka biso commentaire te c'est que bien est-ce que bino bongo na biso ya ta j'aime ko to tsaba j'aime to suki na biso awa merci na Mike Josh
Oyatali Bongo, sponsor Nabiso officiel. Merci à Maman Charlotte Caputu, sponsor Nabiso officiel. Binonde, ya biso sans bino, bistualité. Merci à Chris Laris Pelende qui a été du côté de la caméra, mais aussi il a réalisé cette émission. Merci à Marina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Coordonnatrice de la chaîne Oyo Radio Lokoé TV. Na Radio Lokoé TV 2. Yaya, tous abonnés pour la Radio Lokoé TV 2. Est-ce que bino bon papa fisto? Au côté Radio Lokoé TV 2. Ce que monsieur la Radio Lokoé ma solo. Ce que vous avez comme na biso privé de la lien au côté au s'abonner mbala mon côté c'est que bien. To kutani prochainement pour un numéro sur Radio Lokoé ma solo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous hein. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokoé Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.